Mbote na biso bonsoir boye malamu na émission na biso makusa ya ekolo lelo elongo na mama Viviane tozolamba deux sortes ya ndakala bolanda biso tina suka pona koyeba ndenge nini basalaka pe kolamba deux sortes ya ndakala wana pe bobosana te kosabone pe koactiver cloche ya notification pona korate prochaine émission te présentée par Lumière Katoro Tolanda. Fantastique Info TV. Bonjour Mama Viviane. Bonjour. En tout cas, tu sais plus kozano yusu lelo na émission na biso ya makusa ya ekolo. Lelo Mama Viviane tozola mani. Lelo tolamba ndakala. O babengi na lopoto fretin. Ah. OK. Et puis ndakala ngo elia mara mingi na Congo vraiment hein. Oui, ndakala balia kango na bisiki ebele. Na babenga ni Katanga. Na province mso Katanga. Donc kuna baza pinza donc baza nango ebele evitaka bisika na bisika eza kutu na weze mobizando mobimba pende tekaka babiloko wana ya eza kuna et puis na Kasai les deux Kasai balia kango est balia kango est mobimba donc il y a mis vraiment dans le bas na mboka Congo penza il y a mis na Congo mobimba mende na Kikwit na mona ngo te mais ebalia kango na mona ngo te mais balia kango parce que ba on peut kuna baza pe na bana maya munene maya ngo eza pro et na profondeur à makasi yango wana ezala pe na mbisi te rivière Kwilu soki penze ezalaki na nini oyo ba ezali pe na mbisi ebele nde batapiti na basakana na mbisi vraiment d'accord ce que le ndakala na biso tozolamba combien de sortes ndakala tolamba deux sortes ndakala bandakala nde eza ba sorte ebele mais biso lelo tolingi katolakisa deux sortes donc olakisa balandi ya Fantastique Info Télévision deux sortes ya olamba ndakala deux sortes kaka nde ya ndakala mais tolambi yango kaka kolanda na ndenge moko parce que bamisusu balingana bango ndakala na mike oyaka lokwa neti mike mpenza koleka balongola yango mitu te mais bamisusu bayeba mpe ndenge olambela yango te bamisusu omoni yaka shokola wana yaka mwa milai wana yaka mwa makasi na monoko bamisusu bapréféraka nde wana donc balinga yango mais bayeba mpe ndenge olamba yango te balamba yango na mitu soki olambi yango na mitu e or epesaka bololo na biloko nango wana ezalaka na kati ya libumu na mitu yango wana tonge kolakisa ndenge nini tokolamba ndakala mpo mpenza ezala kitoko kwa mpo ce dernier temps nde bato bazolinga kolia biloko ya bio balingi babiloko ya bexe te oyo baviande oyo elekileki bamafuta balingi yango te mais neloko lokola neti ndakala donc omona eti baokalinga yango na huile moko limité bazotia mpe baépice elekaleka te donc ozomona mpenzaki eza mpenza bio donc nde bato bazolinga mikolo oyo mpona kobatela basante na bango soki okalingi ndakala olingi ochange neti olemaka yabu mingi oleba biloko mosusu bambisa ya mai ya kokauka ebele aire moko donc okolia na yo ndakala parce que biso na RDC toa riche na mboka mosusu omona biloko wana te soki olingi kolia nini ndakala ole soki olingi kolia mbinzo ole soki olingi kolia mpe toloba nini oui makayabu soki olingi kolia mpe babiloko mosusu ya mike bandonge ndonge ndini ndonge ndini misusu zela bakombo nango na okuteki mwa moke mais ndongo moi babiloko mo boye etonga bandako babenga batermitière oyo etonga bandako bandonge banyama ne bazala vraiment mikie ok d'accord comment ne éviter mais au moins de vue comme ça na yebi yango babenga ngo ndonge bawana bamisusu balingaka baale wana mpo nini akima kaka bamunene akima kaka banini oyo
ba viande hein c'est ça donc ba mingi balinga kokima kaka bamisuni na ndenge wana azokima misuni azokima po azoyebete misuni wana na liboso ezozele na makambo ebele na basurprise avec l'âge oui c'est ça. En tout cas, merci Maman Bibiane. Tozo landa o, tozo tala yo ndenge nini ozo lamba ndakala na biso. Tobandi na kosala ndakala na biso oyo ndakala sorte oyo tozolamba esengaka kolongola mitu na mabumu nango lokola ezalaka mpe kauki mingi bamisu bazelaka balongola yango nyonso soki basilisi basukoli me bamisu bapreferaka na bango lere azosala azobwaka na mai mbala moko ndenge biso tozosala mpona kolongola bazelo mpe bapoussière ebele elongwa nango mpo eyaka nzela eutaka nzela mosika sesa yango wana mpona lelo tozosala ndakala oyo na nsima tokolakisa mpe bandakala mpo bandakala ya basorte ebele ndakala mosusu tomonaka eutaka Congo central ezalaka bandakala moko yaka minene boye mais procédure nango mpe soki olingi olamba yango eza yango oyo mpo wana ezalaka mpe soki olambi yango kaka mobimba ezalaka kitoko tokomona bololo mpona mabumu nango na mitu nango oyo tozolongola awa ezalaka bongo soki olambi yango tozotala kaka nde tozolamba oyo ndakala mpe ya Congo central elambamaka mpe kaka boye me oyo tozosala oyo eza ndakala mingi eutaka na Lubumbashi na Tanganyika bandeko na biso oyo bazali na STP donc baliaka ndakala oyo ezalaka mpe kuna yango wana mpona lelo tozotala ndenge tobandi na kolongola mitu na mabumu nango oyo po ezalaka bololo lokola mbala mosusu oyo namonaki na bandeko na fete bazolamba ndakala na mitu na mabumu nango ozomona donc okolekisa biso bien na caméra tomona bien mabumu yango ndenge mabumu yango tala eza biloko moko ya mwindu na kati soki tolongoli omondelo ezotikala azotikala mosuni ozomona eza lokola neti tolongoli motu lokola sardine tolongoli mpe salite awa na kati bamwindu wana nyonso bamwindu wana yo mo ozomona yango mpenza ezomona keno eza mpenza elongo sikoyo bamwindu wana mosusu ekotikala nango mpo eza couleur ya libumu oyo ezikauki ozomona oyo ezomona mpenza eza salite okati boye yo mo ozomona salite yango na kati donc bakoloba nokuti yo mo soki osalaka kaka komonaka yango salite ese séparé na nzoto ozokomprendre ke salite eza mosusu oyo mpe eza mosusu yango wana babidion toyoki ke bandakala misusu ezouta na mboka bapaya kuna misusu ezouta mingi na Dubai nyonso ezaka ndenge moko ubi eza différent na Dubai nga nayebi yango nanu te me nga nayebi kaka na mboka bapaya oyo bandakala na biso ewitaka Zambie ewitaka Zambie ewitaka mpe Zimbabwe po bango baza na fleuve plutôt wana climat moko na bango yango wana bon donc c'est fort possible omona biloko wana epa na bango po bazalaka mpe na mbisi okauka lokola bazalaka mpe na bambisi fleuve Zambezi eza nini moko monene eza fleuve moko monene yango wana bon okomona yango mpona yamona mama moko boye une fois ayebisaki ngai ke no ye azozela bandakala na ye eutaka Dubai quelque chose comme ça donc en tout cas nga mpe nayebi te nayokaki kaka ça va peut-être wana nde oza koapprendre nga me nga nayebeli kaka ndakala bakote oyo
mais so bandakala mpe kuna ezali bon nayebi te bato baza na baclimat wana nde bakoyebisa biso eso endakala ezalaka mpe kuna mponga na monde bamboka mpe misusu baza na bango baza na 4 saison baza na bango na bandakala te baliaka na bango ndakala te culture ya kolia ndakala bon nayebi te so eza kaka baafricain mais lokola na français bazobe yango frete seke baza na modele na bango basalelaka wana mpe eza kende te po eza na koka bapoisson ya mike poisson moke bakausi yango bango mpe baza na modele na bango mpe bakabusaka différemment donc lokola mbisi so bwana mai ebeye bwana mbisi bon na beti tembe te kwa donc nini kuna okomona ekoza mpe eza na dubai surtout ke baza na bango na bamai na bango baza na procédure nango basalelaka oyo eza différent peut-être na biso c'est ça. D'accord, siko bandakala oyo awa epai na biso olobi oyo euta bakongo ezala mwa minene siko oyo suki euti wapi parce que oyo ezala eza okwa bamoyenne oyo eutaka lubumbashi eutaka lubumbashi lokola eyaka na avion fret nango lokola ekutaka yango na omona mpe so oluki yango na marché omona yango mwa chere mais oyo mpe eutaka na mwanda omona yango na congo central kuna omona yango eza mwa différent ezalaka mpe ya bien ezalaka mpe minene mais lero ozolia yango ozoka mpenaki gwa ndakala ozoka yango mpenaki oyo eza ndakala c'est ça. awa tosisi olongola ndakala mitu sikoyo tozosukola yango bien mpona bapoussière nyonso tu elongwa oyo ezalaka mpenza na zelo te lomelo ko eutaka kaka na zelo ifo kosukola yango kaka bandakala eutaka na zelo kasi po eutaka na nini nani bakanga yango en vrac donc ale batia ezobima na zelo omolere misu ezokweya misu ezosala boye donc yaka na possibilité yanga na misu mpe soko meki yango zelo makasi surtout eutaka mwande ya mpe na zelo makasi soko osukoli yango kaka sukoli oka bien omona eza lisusu eza nango zelo te wana sikoyo boye te osokola na combien de mai oyo boye okosukola yango na 2 fois juste 2 fois ekoki yango wa oyo okosukola yango 2 fois mpo eza yango na zelo te ezala mpenza na zelo te oyo mais misusu nde so otombe nango ya mike wana ezala mpenza zelo so osukoli yango bien te okokolia yango te oyo tosukoli mbala mibale ndakala mpona kolongola zelo omoni ete oyo esukwami mpenza bien eza lisusu na zelo te sikoyo tokoleka na kokalinga yango mpe tozomona pe na biso toasuna sopa liso ya ndakala oyo nde ya mike oyo esenga mpenza kosukola yango mpenza ata 3 fois parce que kobeta yango mpenza na mai mpo yango ezalaka mpenza mbala ezalaka na mwa zelo ezala mpe na zelo komona soki osukola yango bien te okokolia yango te oyo sikoyo balongola yango mitu te oyo balongola mitu te oyo nde soki osombi ndakala no kaka sukola yango kaka bien po ezala na mabele makasi soki osukola yango kaka bien esili ale okoprocede na kokalinga yango kaka ndenge tokolakisa kokalinga oyo ndenge yango toseke oyo yani eza mabele makasi koleka oyo ya liboso tosukoli
Oh, le quoi ça na ya rapper ma cassité. Donc on continue quand on a maï. On se retire on a maï pendant longtemps et ni camions. Mais pour ce que l'on kaka bien et puis juste au bandako calme. Ouais, ato silisi ko sukola bandakala na biso nyonso mibale oyo ya mike na oyo wana ezali ya mwa minene sikoyo tolingi tobanda na kokalinga yango opamani te biso bamona okolamba Mabi bien mpona kolamba ndakala na biso tozala mposa ya épice nini? towana posa ya matungulu, towana posa ya ai, towana posa ya ndembi, baoyo baliaka kib magie baza na poto batia bakoki kobakisa pe soki oza na po oliaka kib magie te olambika ndenge wana ndenge ozomona na tomate ndenge toza nango awa. Bandakala nyonso mibale tozosangisa to tozolamba yango apart te tozolamba apart oyo tozolamba yango tokokalinga yango epai ya apart oyo wana mpe tozokalinga yango apart. D'accord. yango wana tozolanda ndenge neti toseli. Balandi ya Fantastique Info Télévision bomoni ndenge nini mama Bibiane asokoli ndakala na biso. Eza na 2 sortes ndakala misusu eza mwa moyenne tolongoli yango bamitu na mabumu nango tolongoli babiloko ya mwindo eza na kati ya mabumu nango ya mibale yango wana tolongoli bamitu te tosala yango eloko te donc tosokoli yango juste kaka na mai nde tokolambela yango bongo wana eza baetape oyo touti oleka botala baetape mosusu tozokontinue awa na kolamba sikoyo ndakala depuis tozali na toza na posa ya kolambela eza oignon ndembi tomate ai na piment awa sikoyo toza na mafuta na biso na moto tozozela echauffe avant tosala épice na biso. sikoyo tozola na kotia matungulu Watu tima matungulu na ai. tozozela matungulu ebela po bato ebele bayeba mpe ndenge matungulu ebelaka te. matungulu so otia yango na lwili po ebela so omoni bandi osala lokola ekauka aye okobakisa nde tomate. Watu tu combien de gousses d'ail kuna na kati mama Bibiane? Totie demi. Demi mpona donc nyonso mibale eza lokwa gousse moko mobimba. Demi mpona moko, demi mpona mosusu. Ok. Po beprise ebele mpe so eleki ebomaka mpe go ya biloko oyo toloba nini eloko oyo ozosalela. Ok. Acho que vai ser tomate mbuma. Oya ngwele ninaweza na tomate. Ngwele tomate mbuma eza combien boye? Genre oyo kotia na kati ya biloko ya ndakala. Bon, là on a mis baleine nene. Mais baleine nene, bon, ça dépend en quantité aussi. La quantité. Ça dépend de la quantité. On va dire que c'est un on a acheté ça moustache. Oh, et bien la caméra. Est-ce que doit être mis sur tuto quoi? Ouais. C'est naturel, hein.
Ah, sikoyo to bakisi ndembi na biso. Tobakisi ndembi. Mpe tomoni tomate mpenza ebeli. Ok. Tomoni toyande matungulu ebeli na tomate mpe ebeli. Awa tomoni tomate ebeli mpe tomate esali lokola tomate ekauki me eziki te. Ok. Oyo tozotia ndakala na kati ya soki olingaka no mpe tomate ebele okobina kotia me elandaka procédure. Mpona miso balingaka ndakala ezika pene etondisaka pene na sauce te. Bamiso balingaka ezala pe eya na sauce. Loko eza biloko moko boye eza plus bato ya régime balingaka yango mingi nde bato bango kolinga kolia bio. Kaka mwa mai na wana moke kaka nde moto ekotanisa wana si biloko nyonso na kati ekotaka na kati. Wana tokotika yango ekalingama mpenza ou bien? Tozotika yango ebela esangana na bepice kwa. Ok. Esangana na bepice. Awa ndakala ebeli, ndakala na biso ebeli. Sikoyo tomoni yango ndenge ebeli. Donc ndakala na biso balamba bango oyo okalinga kabo. Donc eza plat moko ya kompani na biloko. Ouais, en tout cas eza vraiment solo. Ekabwanaka eakompaniaka pondu. Eakompaniaka biloko oyo tomoni. Légumes oyo nyonso. Awa toleki na oyo ya mibale nini? Toleki na ndakala mibale ya mike. Totie deja l'huile. Totie matungulu. Nyonso mibale eza na nka elambeli moko. Eza na nka elambeli moko. Ok, mais ça les lignes kaka différent. Nini nyonso to na nka ndenge moko. Okosala no ya bato nyonso mpe wana na ndenge na bango basala. Nyonso te ezaka ya kokalinga wana. Eza moto mosusu asepelaka na wana mike mingi, mosusu asepelaka na wana minene makasi. Sikoyo matungulu ebeli, tomoni nde matungulu ebelaka. C'est lokola ekomi mwa chokola mosusu ekauki. Sikoyo tozotia tomate. Tozotia tomate. Parce que tosika tomate ekalingama. Sauce ebela. Après on va bakisa ndakala na biso donc eza na oka procédure moko na oyo na liboso. Na okaka liboso. D'accord. Na bato balingaka na bango ba tomate ebele. Babako okobakisa no tomate na goût na yo. Mais lokwa bato ebele balingaka na bango su bekisa ba tomate te. Balingaka susu pe toloba nini ba sauce ebele te na ba biloko. Balingaka mingi kolia bio. Ozomona nde tosali awa. Eza kutata na eloko moko te toloba oyo ya ekisa na kati.
le tokokamata ndakala tokotia na kati yo mo omonake basaleli eloko mosusu te. Donc vraiment mpona régime nde bato lelo bakoma koevite na bango bakolia babiloko ebele donc eza mpenza pla moko ate. D'accord. Po okolia yango okoki koakompagne yango na okolia yango ya pamba okolia yango na légume nyonso to olingi. C'est ça. Okoki koakompagne lokola pondu neti bandeko na biso akasai balinga mingi olia yango na pondu na lubumbashi mpe balinga kolia yango ata pondu ata matembele. Donc lokola biso na Kinshasa na RDC nza mapambola biso towana basorta bandunda ebele. Donc bandunda nyonso towana yango soki olingi oakompagne yango na ndakala oyo bato ya lopoto bazobenga fretin. Ok, sikoyo biso lelo tolia yango nani eliamaka na eloko nyonso du genre fufu kwanga loso olia yango na eloko nyonso olingi. donc eza eponaka nango te eponaka nango te ka yo moko nguna yo ndenge olingi kua soki omoni pene olia yango na nini oli sikoyo biso esikoyo tolia yango nani biso tolia yango na fufu. En tout cas, ok. Balandi ya Fantastique Info Télévision. Awa tu suis lamba ndakala na biso na mama Viviane. Mulandi biso tina étape ya kolia awa sikoyo. Toleki na kolia tomeka. Ngu oyo ebimisi tous les deux ndakala na biso. Voilà. Wana ozo ikutu bandanzela moko. Ouais. Surtout délicieux tu oka goût ezo pesa biso mibale nzela moko. Ouais. Oui, c'est bien. Voilà, ok, bon appétit. Merci. Nga baina mzamiki. Nga baina oya minyene. Nga pesa resta moya. Tu pesa bazu. En tout cas ndakala minyene ebimi kitoko makasi. Nga pena oya fia mike. Ebimi kitoko ko. D'accord, to changer siko na mika. Oya awa. En tout cas, non. Elle est vraiment bien. Moi, je suis mais au balai au lamba. Vraiment, il y a un goût qui toque vraiment. En tout cas, les qui planent en dos l'ingate, mais il a mis les oyo. On revend d'abord, vendre vraiment que non pour se payer. Non, oui, pour ça, on vient d'accord. Et pour te vendre aux alatés. Elle a la poignée bien. Ouais. Mais si vous voyez bien, vous avez na lambango, na pembeni. Vraiment. Waouh, et ça vraiment tout ma caisse pour les d'accord.
Merci beaucoup Balandia Fantastique Info Télévision. Yakuza Nabiso na ebandeli tina suka ya émission na biso ya makusa ya ekolo et pas yuapi tulambi deux sortes yandakala ils allaient vraiment kitoko makasi. En tout cas bo hésiter te ya komeka elambeli oyo pour vraiment eza elambeli moko ya malamu. Tokutani Malasima pour na émission Mususu présentée par une art kitoko toujours sur Fantastique Info Télévision. Fantastique Info TV.